Matondo mingi, matondo vraiment na balandi na biso ya Tata Ngunza TV. Toye bomo mesano kodei sabino bilei ya molimo oyo esengeli na bayindo kodea po bayindo balie bilei oyo esengeli te, balie bilei ya bayimbwa, balie bilei oyo esengeli kopesa na bandeke kasi bakosa bilei na bango moko. Nde bongo biso oyo toye lisusu bakayinda motongo banyembo mande toye bomo mesano kolobela eloko nini esengeli na bayindo. Nde bongo lelo mpenza tokolobela mama na likambo oyo bayindo ebele babitunaka na koloba ete nini esengeli na biso kosala mpona kolongwa na pasi oyo eza nango. Nde bongo mituna wana elekaki mpe mwa mingi. Nde bomo mesano toke lisusu koluka oyo ya bino Tata Ngunza atiako aza na makambo ebele ya kosala eza na mboka bapaya me bapesaka kameme ngonga na bango mpona kondima mbela na biso. Nde bongo na bandi boyokini tozolobela lelo tozokende na koyamba Tata Ngunza boyei malamu Tata Ngunza ukati ya plateau na biso. Matondo mopanzi sango batakaye na motondo banyembo matondo mingi na bandeko balandi epai kopesi ndeko ya kolanda émission ya mokolo ya lelo wapi oyo tozali komiyingisa kotala ndenge mokili ekomeleli action mokili ezwi eza penda danger makasi eza risque tokomi na virage moko etoyebi te nini obstacle nini eza bongo na liboso nde bongo tozoya kolamusa bana ya fumuki mbangu bana bayindo oyo bapanzani mikili mobimba yambo ya maso moka kozwa mpe longona na tata mokili wapi oyo alamusi nyonso ya mokili banyama nzete mbisi alamusi biso nyonso mpe apesi biso bokolongono bwa nzoto matondo mingi na ya biso fumuki mbangu oyo amonzaki botata mokili bofumu wamba moka kozwa meyaki bavita oyo alakaki koya ya fumuki mbangu pamba te bilaka ekokisama wapi ya kwatolenge mopepe na bango esi emonani nolenge mokili tokomelele moka kozwa na banganga ngunza bangunza ebongo baye banso bali komipesa mosala ya kolamusa bayindo na domaine oyo bazwi botata mokili bamakabo na bango ezosala positivement mpona éveil collectif ya biso bayindo moka kozwa na bana bilaka wapi jeunesse elakamaki mpe bongo bakulutu bazokoba bongo koloba bosembo na bilenge mingi pena na esonga nzila wapi lidesu moko eliyeisi mpe bikisi ekolo mobimba moka kozwa mpe bomoi molai na bango matondo mingi na bandi lelo nengwa ya likambo motu ya likambo na biso ndenge bongo mopanzi sango apesi maloba pasi ya Afrique toza bongo kolela dernièrement bongo koyi mobali oyo amonanaki na Russie Afrique tomoni nkoyi na biso agangaki Ibrahim Traoré kolimbisi amonisami ete azali nkoyi na maye alobi edi espoir ntango na ntango tata moki aza kotombola kolamusa lombe mobali kasi trahison na biso nde eza kosala ete ntango na ntango eza échec te kasi barate ezosalama na politique na armée na religion na scientifique na éducation na badomaine nyonso oyo etombolaka ekolo toza bongo kokoka te kotombola Afrique mpo na nini pamba te yambo nanu mundele dans Afrique occidentalisée et Afrique oyo na botata mokeli nango ekambamaki na bobiso na kiboyindo mais africain siko alongoli kiboyindo azwi kimopaya vedi kikadia mpemba emonisami tombo blanchi na bayindo basakapare balati yango mpe batie bastructure vedi baza koentretenir kimopaya mpo na bayindo emonana bongo kimalonga
nde yango pena ezali kosala échec ya Afrique. Toza ko responsabiliser Congo pamba te Congo azali mwana liboso ya libota ya koko nzala mpana ko kitele kinambo. Aza bongo mwana liboso ya tata mokeli na libota ya baindo. Donc lokola ye aza désorienté ezopesa passe na baleki po bongo bazonga na molongo na nzela. Ndi bongo africain aza koyeba te moyindo toza kolobelela mingi, congolais en particulier aza koyeba te lolenge déjà ye aza ko se présenter devant baloposo mosusu na institution na ba conférence ya minene minene, aza déjà ko bimisaki mopaya. Il est départ kaka na nkota na ye. Mais par contre ba dirigeant mususu ba mboka mususu na loposo mususu e bazo kutana bazo batela nkota na bango. Ndakisa bongo Xi Jinping to kumu yekolo ya Chine. Akolo bakaka nkota na ye baza ko interpréter ye déjà ay na Fox. Mais pour na biso ba africain to ba indo ya lokola humiliation président lo balingala to Congo to Chiluba to Swahili na esika baningane ba président bongo bazali nzoka komona makambu bongo ezali ya ko affaiblir biso davantage. Mona pipa ya africain azokoma absent kati na nzoto na ye lei déjà tenue officiel eza bongo costume cravate ni déjà ebomi biso parce que Afrique za komi monisa mingi na kimopaya. Alors il y a la pasi identité africaine, crise ya identité zali donc ko kato ko bimisa identité o eza bo biso na place publique. Donc tozali déjà ko affaiblir ancêtre ba koko na biso parce que rien o eza ya kibobango toza ko lakisa ngo ko inventer yango nde milimo ya kibopaya eye kozwa suprématie kibokondi kati na biso pamba te nyonso o mpaya zo salela eza inspiration ba koko na bango ulenge batambusi yango de batambusi ba koko na bango indirectement. Pasi nde yango wana lolenge lelo okomona totiki bana batala bafilme to loba lokola Buneku to bongo bana bake mingi kosakana na bana popi okomona eza kaka kimundele déjà tolingisi bana suki ya mundele nde badia kibomwana loposa mundele nde bazaka kana kibomwana bongo donc baza attaché na Occident les razo kola déjà yebi ke pose la kitoko pose la pembe il faut tia suki lokola mwana popi oya sakana kana bomwana déjà akobya corrompu déjà kibokoko ekufi kati na bomwana donc toza ko activer l'occidentalisation kati na bana o baza avenir ya lobby ndenge ba osakana déjà kaka na bana pepe déjà on a époque moko to sanisaka bana na bana bitengi o pena mama sali ako imiter bobiso ako temo na popiso lo munene bombo mona bitengi mutungu nene solo munene bedi asali identité africaine mais les exactement mona popi la facilité ya mundele. C'est rare mona ya chocolat, c'est rare la plupart des cas qui mundele déjà bandeli wa aketela déjà ba film Buneku ba dessin animé déjà qui mundele susu elandi bango sukuna et puis ba film nyesi bazo sala na Hollywood bakobimisa histoire kaka ba acteur blanc oyo wapi oyo toko mona bango baza ba super homme ndakisa otali 24 chrono e ba filmer wana ya Jack Boy le fait ba pese histoire mosco to moni
ndeti ndele nyonso aza lokola Jack Boy aza mutema yide ba solution toujours aza ba solution makambo aza ko contrer makambo. Donc déjà ndenge ngolingi de filmer wana automatiquement déjà olingi oluli mundele Tamayele mutamakasi ngeta okei bongo soki okei kutu plus grave zuzu prison break bakobimisa kaka veli bango nde baza extra ba solution toujours aza na plan Scofield. Donc bapesi bango bahistoire moko veli il faut acteur azalaka mundele veli il faut yabima kaka kokesana extraordinaire et d'abord continue illusion nzoka ba préparer histoire ko préparer eza fiction eza réalité te ba utopie beto tikali nango ke abaza danger bato pesali bongo film ya Rambo commando yango sala bato musuba kende armée tout na mundele baza nzoka bato tomba mabende ko leke ba vimba ko leka bango baza belle aux États-Unis mais tricage toujours ba côté ya ba bonne ba rôle oza ya humiliation ya kozanga tina nde basakapaka bapesi bayindo c'est quelques-uns kaka lokola ba impressa New York na bokasi mwa muke la plupart de katolobela toujours ki mundele artère mundele. Donc veut dire bango bana laboratoire comment entretenir supériorité à l'Occident devant le monde devant biso mingi bayindo pe même ba film ya ba Nigeria ba Nigérien okomona bon ça histoire bibakara shika basa histoire wana pona ko dénigrer boyindo bokoko veut dire tisuka histoire no omona kaka mutu moko azwaki délivrance na Bible na christianisme nanga mo face aka mutu ya tradition ya culture ya bokoko kaka biloko pembe biloko pembe na bilongo eloko wana etikali na mentale ya bato epesi mingi fois aveugle na bayindo bakangami na christianisme makasi histoire moko beli bataye yango mpona kofaire aliéner moto moyindo. Donc déjà ebomi kibobiso plus grave système éducatif totikali kaka kotanga kibopaya na bakelasi ti lelo ye kokaka ye kovira mbushe totana makako évolution Australopithèque, Homo sapiens, sapiens. Batikali kaka bongo. Totikali kaka bongo. Omoni? Mandela, oya sala tour du monde. Ingeta. Avec kuti biso totamula mokili. Donc ezali pena laboratoire de l'Occident ti lelo ba ko traiter comment ko maintenir morale mentale ya mtu mwindu. Et l'homme blanc a supérieur, l'homme blanc a référence. L'homme noir a une solution, il est au top. Batiki bongo. Moi na abotami ya kimoyindo, atuna mitune bele. Mwana onu nge mukolo mwa mondoki. Mais là moni mwana mundele atuna ba question mingi. Et mwana za mayeli. To ba pesi kiboyindo même place té sorcellerie. Moni invention ya l'Occident. Donc kiboyindo ezipami na bulangeti ya liposo pembe. Mwaye bongo to pe makutu ezate. De yangwana yesala échec ya Afrique. Donc ngonga ekoki ndenge toza kolobelela africain na 1960 azwi indépendance par prix du sang par nyonso tozalaki déjà mwana pusani tokoli kasi lokola bongo ndunde ekoli na engrais chimie azwi taille kasi fer kati ya ndunda edéveloppe te po apesa kibondunda na bato bakolia. Donc africain lokola akoli na engrais chimie na kiboyindo na occidentalisation na européanisation ba occidentaliser Afrique africain. Donc akoli kaka na mibu na taille mais na au fond aza mwana mukie. Comment? Donc lelo évolution au Mali à Sali déjà ya kolongo la français langue comme lokola langue officielle langue ya communication. Déjà bambara bazong sa côté bakoko et il a fallu la Afrique mobimba déjà parce que tout sibi sort moko colonisation les réa qui est pour l'acte moindo oyo aza malamu oya mabe oya mulai oya muke ba traiter ki biso au nom ya racisme
ozaka moyindo sibi sor moko siko so tokobima mpe biso nyonso mais lelo ndenge nini CEDEAO Union africaine azala empêchement ya ba révolution oyo ezokosalama mingi mpena Niger oyo lelo toza kovivre yango ingeta. Donc oza komona ke déjà baozanga makasi parce que rapport de force wana ekosisite bamboka ebele epesa Niger maboko ezopusana parce que l'Occident aza malin aza mayele moko mabe yango moni kolala ya peuple congolais kolala ya bana Congo ya bena Congo kolala ya Afrique centrale ya bon kolala ya Afrique Congo au-delà ba minéraux nyonso ba pesi minéraux oyo ya yambo pe minéraux ya suka oyo sengeli ya commence à exploiter en minéraux kombo nango fumuki mbango yamoni fumuki mbango abimi na Congo central nzoto na yeke kozwa suka epai concentration ya minéraux ya Congo ezali baza les plus grands minéraux ya Congo. Donc fumuki mbango saka zala exploiter na ba congolais pour to exporter to bimise libanda ya bandeko bayindo ba fumuki mbango. Donc lelo logique ma to ko koyekola bo fumuki mbango authentique po congolais nyonso po azwa visa to pa bima libanda il faut ça examen fumu ya bo fumuki mbango babika africain oya bimi akokene kokumba lobiko longengo ne bandiko bayindo mais lelo africain zo bima na kombo ya Jésus kombo ya Mahomet de libebi matondo tata ngonza milemfu vraiment to kata bino mwa mukepo mutuna penze ko ya wata mibale à propos ndenge botu ko lobela Mali j'ai tout ça bande ko batuni balobi bo mbala yambo oyo président ya Côte d'Ivoire oyo ayaki période moko ba élection esalamaki Laurent Gbagbo aza parmi ba président pe batelemelaki ba occidentaux kolanda mpenza bino malamu boyebi histoire wana. Alors nini tomonaki ntango baki kokanga Laurent Gbagbo baye koremarke bazalaki kosambela na kati ya inzo to na kati ya ndako baremarke Bible to baye kosambela Bible na kotala pe mouvement oyo eza mikolo oyo eza mouvement oyo eza beaucoup plus na peuple oyo tobengaka actuellement tobibi actuellement peuple musulman donc bazosambela Mohamed to Allah sikoyo nini bokoloba mpona likambo bakolonga to bakolonga te parce que bazana na boyambi oyo biso na kati ya religion africaine toza kotelemela po tozonga kati na boyini sikoyo eske tata mokili to fumuki mbango baza komona bango mpona kosoutenir bango bie bakotika bango kaka po baza na boyambi ya bamusulman nayebi te na motuna na soki bokorépondre ndenge matondo badirigeant africain bazosala bacoup d'état osalama baza korévolte koréclame oyo eza bongo mpasi ya population armée eza na bavérité moko oyo amonaki terrorisme oyo batieli biso kotiela eza normal mpe tokoka te komaintenir mwa groupe de gens se bana soutien moko quelconque donc loposo pembe aza baza bainvention ya loposo pembe mpona kotia Afrique na pasi kotia Afrique na kimia te parce que so batiki Afrique kimia bakoréfléchir au-delà bakoka solution na bango nde bongo la coup d'état eza kosalama est-ce que bakolonga te bakolonga te po partenance spirituelle na bango eza ya bapaya surtout na Afrique de l'Ouest kuna baza na loposo ya Mahomet te makila pe ya Mahomet te donc boyindo ezali atako engrais chimie batie na bitekuteku na bakolongola te pakoma matembe donc une partie ya kiboyindo ya bokoko kati na bango ezosala amoni et puis moment concordant oyo toza nango moment oyo toza nango déjà mpepe katala bampumu tulendo mpepe ya mfumu kimbangu mupepa kwa tulendo déjà ezobeta amoni parce que mapinga mokengeli soki ye moko déjà omona que ça ne va pas yaza comprendre au dossier ba décision
eza déjà malamu mate bango bato bakangaka basofer bango mpe bato susu bakengelaka oyi bayimboka bato na babien na bango donc et soki balongaki bato bo parce que quelque part bafisire ezalaki mingi epuis esengelaki te bapesa bokasi na foi chrétienne pamba te aza na kati ya bible mais pa ya kulitaki pa ya bimi azokontinue kaka liti bien que age mpe ekontaka même likabo age mpe eza kojouer role makasi donc na ngonga oyo tokomi ata bana foi musulmane kasi ngonga tokomi ekoimpose mpo baza na makila bayini mpe na age wana vibration ya bokoko mopepa pungu tulendo mopepe ya kwa tulendo eza kopepa eza deja kosala mosala na yango donc baza na moka kozwa balonga papa soki te deja ndenge toa deja boye général tsania kokali soki kosala 2 jours na kufa balongi akokaki te parce que aza na arme nanu bato mokie baa na mbongo te mais tala lelo aza komaintenir parce que pamba te ngonga likambo ekoki donc tolobaka yango mbala na mbala ata kutu olali na kwiti tata sukano ezaka nini kolamuka kaka ngonga ekosala kaka parcours nango normal yo omona kaka edérangement tofuma parce que 12 heures ekoki bazokende kolamuka donc ngonga ya kolamuka ya bayindo vouloir ou pas bayindo bakolamuka d'une manière à d'une autre bankoyi mobali ye bakobotana bazobotana donc pasi ya Afrique eza kolala ya Congo yango tosala makasi koactive kobongisa mutu Congo soso tobongisi basecteur nyonso tobongisi lokola mutu abongi te mutu Congo abongi te aza susu élément nuisible ya libé ya destruction epai kobongisa donc tozotake na ame Congo na mutu ya kati ya Congo yenda bonga tozokende c'est kokende elonga c'est elonga tatangonza bilemfu vraiment bomoni te lokola boyambi ya bapaya oyo ezali question biso tozopose eza ya bandeko te soki lelo oyo bango balongi eke baza na kati ya boyambi ya bamusulman kembo te na bamusulman te basali revendication na kombo ya Mohamed te basali revendication na kombo ya Islam te basali revendication na kombo ya pasi ya bayindo oyo bazali badérivé ya bancetre basali nini na nini te me bakosambela bana ingeta nde sikoyo wapi oyo toloba na peuple congolais mpo azwa visa na libanda baartiste musicien bayekola bofumuki mbango parce que toyebaka te mopepe balwambo babandi bakemi omona bato bazobima est ce que ozomona te ke bato batangi ina batangi miziki baza na Congo me bakoki te kosala makambo bato babotani na bato basali pesanga etindi fete ya Fally Ferre wera na jibe zwa micro tia na français boye inhabitant so bakokoka mais zwa baartiste oyo batangi inali batangi ke mondele tala interview ya français mais mpe bango bastade basala te bakoka te parce que sikoyo ezoloba ete likabo est plus fort que koyekola l'Occident eza défaut parce que ezobomaki boyindo donc likabo eleki makasi mate yango nde eza molimo na yo oyo eza na identité wana oyo eza bongo oyo eye na nzoto wana aye na capacité wana aza na likabo wana mutu oyo aye na likabo mosusu mais par rapport ya environnement libebi ya mboka ake koyekola musique mutu ayembaka aza musicien te kokoyemba noka mpena koyembaka mais oza na vocation musicale te aza mutu oyo atangi ne pete mais abota aza molimo belimbasi ya miziki ye aza bongo milefu nde akoya bongo kosala bapreuve mais lokola bokoko likabo ebundisakaki mopaya omoni akolanda parcours oyo eza état parce que toa mokili moko toza corrompu ki mopaya ezwi place omoni nde bongo komona ete batie basuti mpona empêchement ya badon inné omoni eloko wana fete yaka ya biso mo donc don inné eza botata mokili kati na mutu oyo esengi bongo alanda kaka nzela wana mpo tombo yango ezala makasi ye bongo ngonga ekoki to considérer badon inné
ya bana toza kobota totia bastructure de base par rapport ya nature na biso ya kozala na biso donc tolongola konyokola mayele bamakambo oyo toye nango na français na anglais na bastructure oyo toza étranger na balolenge basaleli makambo na copie collé ya l'Occident nde échec na biso yango nde toza koempêche bagénie créateur. Tout par exemple, mutu moko ayaka avivaki parce que réincarnation ezali bokoko bato eyebaki yango ayaki akambaki asalaki azalaki forgeron asalaki na kikongo na chiluba na swahili na lingala mais le aye koya kuti résistance bastructure tami na français déjà izo konyokola ye epesi ye retard mpo aretrape abande mpe asukaki donc fo tolongola kimopaya moni nde bongo nde totambola na kimopaya nde eza frein ya développement ya Afrique. Donc toyebi boye bakoka te kotrike likao parce que bakobimisa boxer mundele te kuna mwa trike eza te comprendre donc kuna eza pena makasi ya kobota mobotama na makasi oki oyekola ma secteur principe ça siko preuve nango bakotrike na bafilme bakotrike parce que kuna eza histoire mo fabriqué batie mbongo mais keye siko koyekola keye sa siko box que ça sport batala yo donc vibration naturel ezobala na likabo naturel de bongo tombo ya donc congolais a la responsabilité ya exploitation à exploiter à expérimenter bon fumukimbangu premier minéré pe dernier minéré ya baindo po bongo tokende développement to pesa baindo libiki oyo ezali kozanga na baindo atondo tata ngunza bonga penze pusani tolinga kozwa bandeko na biso ngonga mingi te tokosenga na bino vraiment koclôturer kosilisa mpenza matondo tata matondo soki ya liboso asali devoir na ye te leki ya kozwa place ya kiboyaya mpe papa akopesa maboko na leki pamba te akoyi kofanda tatalaka goyigoyi ya yaya libote na posa ekende liboso esengeli bongo héritier azwa place ya kikolutu oyo eza korevenir na ye par défaut soki peuple congolais amona makambo oyo eza makambo ya bato azoba bato batangi te tozokende tomona tuna tourne ya histoire kongo aza absent congolais bonyonkoma makasi puisque eza kutu te akomi susu na pasi koleka kutu ntango kolo abetaki biso film pamba te bokozwa mokonzi oyo ozomérite par rapport ya vibration négative ya congolais donc congolais asama te mpo abimisa tioko libanda asama te mpo ayeba banzembo ya bétise azala inventaire ya badanse te asalamaki mpo kumba lobiko na bandekoni bayindo bomoko ezala na congo toti koko moko biso bayindo ya mwasi mpe ya mobali nde bongo kopanzana na biso ebongisaki totondisa mabele ya toza moto moko nde bayeke soki tomibongisi te likabongisi na biso ata fumiki mbangu toyekola bofumiki mbangu totantiki baservice basunga institution président ya koidentifie vrai message ya fumiki mbangu pamba te chaque nation batikaki barélige bakambama te baintégraki bapoliticien pouvoir politique te esacaparaki pouvoir spirituel te etie bastructure estructure makambo etombwa ya bamboka wana esalama na christianisme bazwi grâce ya constate le grand mokome mpe grâce ya baroi na bango ya Arabie Saoudite mpe bongo na bongo etamboli mboka donc institution président il est temps baservice secret bayebaki mboka eza ya biso sala mosala no malamu ozwi libaku souffle mo bakonzi ya mboka mokonzi ya mboka baorgane ya décision ete baidentifie le vrai message ya fumikimba epai ezali peuple congolais azali na responsabilité ya kolamusa bandeko bayindo bakakozwa ngonga ekoki ya lobiko biso bayindo l'Occident akita amata bible ya courant ekozonga epai ebikaki yango ekoki bakomataka lisusu te échec na bango si déjà indimami na mokolo molimo fumikimbangu atomba na kati ya bayindo totia ye liboso biso ye kati na biso biso kati na ye elonga matondo na biso epesi bino rendez-vous